mokonzi ya milimo ei mokonzi ya milimo nzela mosu ya kokendezaka te Yesu tosukaka epai na yo papa ondokele fafa emibondeka we isisi yakobwa basi boloko bokatwe bantu bokokicimba oncika cina cineka we ondutele so ondutele miabona ondutele fafa yokela ngai mawa ngai mwana na yo pesanga kopa maya pio wa mongonga kauki bato nyonso ya mokili baboyi ngai mpona yo yokela ngai wayo yokela ngai papa yokela ngai wayo yokela ngai papa Shalom, 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 va bien-aimé, shalom, naba l'union so bipai bozwami les quatre coins du monde. Vraiment, pour qu'on a l'élo, ça pour qu'on y a bénédiction. Na ebité bisika bozali ceux qui sont ezongi déjà bo salabiso signe, que sont ezongi pe tolingi ko présenter bino ba excuse na biso. Pour être biloko o esalmi na boko na bato ezalaka toujours na imperfection. Oui, tolinge ke nzambe na biso azwa lokumu poko na lelo parce que ezana message moko munene oyo nkolo abongiseli biso poko na lelo. Vraiment merci pour la patience na bino bipai bino bozwami. Merci soki boza koyoka biso na ba bo manifester yango na ba cœur, bo manifester yango na ba signe, na ba OK, bo manifester yango to présenter bino lisusu ba excuse parce que technique et meka ki kotongisa biso mwa muke et là les choses vraiment ezongi en ordre. Nzambe apambo la présence na ba elinyo so bipai bozwami, nzamba apambo la présence ya ba sali na nzambe, apambo la présence ya ba oyo babandi ko intercéder pour le moment parce que ennemi a lingakate que évangile ezala prêcher. Voilà pourquoi bipai nyonso bozwami tika lola ekoka kopesa mapambo li epa na bino tomoni ke nzambe a sali makambo kokamwa. Merci pour na basigne na bino tika nzambe na likolo apambo la bino.
lelo eza mokolo munene eza mokolo ya promesse ba bien aimé bipai nyonso bozwami ba eli na nzambe lola efungwama mpona tia na bino lola ekanisela moko na moko bipai ya zwami ba ebatiki ba occupation ba oyo batiki ba biloko ekokaki kozala important mpona tina na bango bolekisi ntango na bino pamba te c'est parce que vous êtes race élue de Dieu ba oyo bazana sensibilité prophétique mpona comprendre temps oyo tokomi eza temps ya kopesa litoi epai na nzambe na biso lelo toza na journée munene journée ya esengo journée ya bénédiction journée oyo nzambe abongisi mpona élu moko journée oyo nzambe abongisi mpona famille moko journée oyo nzambe abongisi mpona baye nyonso bayebi so ya trompette mpe bazali kozala sensible mpona koyoka yango nalingi ke mutu moko azala vraiment disponible disposé pe abanda ko partager message parce que makambo ekoloba mapoko na lelo ekofungola banzela ekopambola mutu moko pe ekorévéler ba secret oyo peut-être tokokaki ko ignorer mais nzoka ezali clé ya réussite pour la vie na mutu moko tolingi tolobela mama na likambo na biso na poko na lelo vaincre par la prière et le jeûne. Vaincre par la prière et le jeûne. C'est-à-dire que maman nabiso na likamboto teme nabiso ya butu na lelo ezali kolonga na nzela ya mabondeli pe na kokila. Vaincre par la prière et le jeûne. Et bien aimé na kanisa mikole leki toyebaki kolobela les chrétiens et le défi. To mekaki kokota na bozindo muke kotalisa bato nini babengi mo Kristu pe nini babengi ba défi. Pe to mekaki komona ndenge nini mo Kristu akoki kolonga ba défi ya vie oyo ekoki ko se présenter na bomoi na ye. Moi oyo to bandi ko kende ya octobre to bandi ko poussa na malembe poto silisa mbula. Na lobaki yango que pendant que mokili bazali ko se préparer pour na ba fête ya fin de l'année pendant que mokili bazali ko pesa na ba rendez-vous ndenge nini ba ko kuta na fin de l'année ba mususu pona ko mela ba mususu pona ko sala ba feti ba mususu pona ko sumuka ba mususu baza ko misombela déjà bilamba ba mususu baza ko misombela ba billet ya avion ya ba train mais Satan azola la te Satan pe azali ko bongisa parce que ayebi ke na moment oyo ba chrétien belé ba na nzambe belé ba koti na distraction ba bosani ke muto yaza ko bundisa biso ala la kate animba kate Bible bi azali ko rôder comme un lion cherchant qui il va dévorer. Et bien aimé tango biso to zali ko kota na distraction moini azali pe ko bongisa na suka mbula bandoki pe bazali ko bongisa na suka ya mbula ba ennemi na yo pe bazali ko bongisa na suka mbula nini bakoki ko sala po ba surprendre yo nini bakoki ko sala po ba surprendre libota na yo nini bakoki ko sala ke même mukolo wana ya feti ba mingi bakolela. Voilà pourquoi na poko na lelo to lingi ke mo Christ moko eli moko ayebete bituma Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits dans le lieu céleste. Bituma na biso ba Christu ezaka nzoto te mais tozo bunda na bingambe ya milimo oyo efandi na mipepe oyo efandi na bisika bileki milimo oyo ezali ko bundisa ba Christu milimo ezali ko bundisa mabota milimo ezali ko bundisa ba eklezia to ba église milimo ezali ko bundisa ba ministère milimo ezali ko bundisa ba sali na nzambe milimo ezali ko bundisa bana na nzambe bitumba na biso ezali na ba esprit et bongo po yo kota na domaine ya esprit ozwa victoire au vaincre bien aimé okokota na nzoto te parce que bibotu te nde moto ekoki kobenga na ba démon makofi te nde moto ekoki kopesa victoire mais il faut ozala moto ya esprit nzoka nde bato ya esprit bazali bato ya mabondeli et na domaine ya esprit kuna tokokende kokota na mabondeli pour que tokende ko renverser ba forteresse tokende ko renverser bilima tokende ko renverser ba organisation ya mokili o ezali ko soulever contre ba na nzambe yango wana biso nzamba pesa ki biso message que à partir ya mikolo ezali koya esengeli biso lokola ba sentinelle ba kengeli na eklezia toye ba kobeta so ya trompette koyebisa peuple de Dieu ke bokeba moini alalite esengeli na biso ko telema ngui na mabondeli nkolo apesa ki biso recommandation ya mabondeli ya 40 jours. Oui bien aimé okoki koyoka 40 omoni yango lokola likambo aliseki biso tobengami ba chrétien pe tozalaka sensible na molimo na nzambe
yango wana tokomona na poko na lelo ndenge nini tokoki convaincre to tokoki kozwa elonga na mabondeli. Tozana ba défi ebele o tokoki ko relever na suka mbula oyo pe poto banda mbula ya sika ba mingi bazali kosala ba bilaya ba vina bango zomona ke ezali déjà voué à l'échec. Ba promesse ba pesa kibiso na décembre 2017 poto kota na 18 et comme lokola ba simple slogan to moni ba réalité te. Mais alors que nzambe obiso toza ko salela to mona ke lito ene kangami te po azanga koyoka. Mais qu'est-ce qui fait que toza ko simbate ba résultat ya ba slogan o tozo ka le 31 décembre nyonso ya ba slogan o tozo ka ba mateya et tikali lokola ba simple slogan mais il y a pas de résultats, il y a pas des effets concrets. Voilà pourquoi esengeli moi na nzamba za la sensible ya koyeba nini ezali ko empêcher biso to mona nkembo nzambe. Je pense que tu négligé eloko eza ya motuna oyo bible pesi biso comme arme ya biso pour to longa ezande libondeli. Et alors tokoza na jeûne ya 40 jours ba l'union so ba oyo baza ba ami ya liloba nzambe ba oyo balandaka biso na émission na biso le temps d'Isali. Et ça la bo bazwa en Amérique, et ça la bo baza na Asie ou en Afrique. Tokokota biso nyonso devant la présence du Seigneur pendant 40 jours. Ba bakoto salikamboyo, bakomona loboko na nzambe. Ba oyo bazwa mi pa na biso awa na Stockholm to na Suède. Toko se réunir biso nyonso pe toko pesa ba coordonner ndenge nini toko bata kokutana mpoto bika nkembo nzambe pendant les 40 jours. Nkolo na biso Christ avant que abanda ministère. Okomona ke na bomwana na eti na âge ya 30 ans bato balobela ki ete. Mais tant que peut être dans le ministère, la Bible dit que poussé par l'esprit, il est allé dans le désert. A kende ki na esobe pour akende kobonde la. Molimo nzamba zola ki san koloni na kosala pour vaincre. Ba défi o eteleme la kiye. Mutute akoki kolonga bitumba ya molimo, soki molimo nzambe te a diriger yo. Yango nozomona ke Christ, la Bible dit que poussé par l'esprit, akei na esobe to na désert kobonde la. A sali 40 jours, pe 40 nuits, kuna alite comme la terre, pour na koyeba ko se préparer, aya ko relever ba défi ou ezalaki ya ko sauver humanité. Bien aimé, tango asili ici, c'est alors qu'il y a bandi ministère, bisonyo sotomoni ba résultat, bi bembe ko se quoi, makambo ko kamwa, a tamboli di ko na mai, a multiplier mapa, a multiplier mbisi, a sali makambo yo mutuna na koka kosala te na bonzoto. C'est parce que azaki moto a mabondeli a utaki na esobe kokende ko se ressourcer nanzera mabondeli pour que à vaincre ba défi. Non seulement a priaki mais a gêna qui peut ressources. Yangwana biso ba bengi biso comme ba chrétien, yé modèle babi qui azali chemin, azali nzela, azali solo pe azali bomoy. Mutute akoki kokende pa tata soki nanzera na Christ. Mutute akoki ko longa soki atambuli lokola Christité, mutute akoki ko vaincre soki azui image ya Christité. Na ba domaine nyonso po ke o longa. Ozwa lipamboli, ezana moyen mususu te, ezana nzela mususu te soki na nzela na Christité. Nous ne marchons que sur le pas de Jésus. Tozali ko imiter le lenge nkolo na biso atambolaki, bongo biso pe to ko tambola kaka, to koki ko fabriquer le comme société. Toza ba imitateur, to ba mekola, ba mekoli ya Christ pona bato bangad. Et bien aimé, Christ oya longaki nanzia na mabondeli, atikelaki biso pe modèle, atikelaki yo Elioza ko yokanga modèle. Yo moto ozana ba défi ebele oko relever na fin de l'année o. Yo moto satana telemelio na libota. Yo moto makambo telemelio. Yo moto satana kangi misala, akangi libota, akangi ministère. Toyeba ke fungo le pesa meribiso komo na yango ezande libondeli to prière. Poto vaincre ba défi. Bible ezali ko talisa biso ke ezane loko mususu te to tanga mukana na Nzambe na Philippiens chapitre 4 le verset 6 jusqu'au verset 7. Dans le Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Nzamba pambola ba oyo basungaka biso pona kokoma de manière que baninga mosusu baye banakolanda. Dans le Philippiens chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ.
Je bénis le Seigneur pour nakoyoka makambo oyo. Bible ezali koloba na biso que ne vous inquiétez de rien. Oh bien-aimé, okomona makambo ezali ko marcher te na vie ya ba chrétien. Okomona ba situation ezali ko se compliquer na vie ya ba chrétien. Bato bazali ko kende na église na ba inquiétude. Bato bazali ko sambela mais ba inquiétude nde zui esika. Moto azali ko mona te comment est-ce qu'il ko s'en sortir na ba problème ou telemeli, na ba difficulté ou telemeli na libota, na ba difficulté et telemeli bana, na ba difficulté et telemeli ministère. Ba inquiétude te nde moto ekoki ko changer situation ya elinyoso. Inquiétude te nde moto ekoki ko renverser ba makambo. Komi tungisa te, komi poser ba question te nde ekoki ko changer situation na yo. Kolela pété yango moto ekoki ko changer. Lelo si les choses ne marchent pas, il y a déjà ba fandika kolela. Komi lela, komi plaindre, ba plaintif ba leki na kati ya église. Au mona moto sa kwa kokuta na pasteur, un chrétien, moto ba bengi comme Christ, c'est-à-dire celui qui a l'image de Christ. Vina mobimba toujours qu'on se plaindre, qu'on se plaindre, qu'on se plaindre. Pourtant, abengami chrétien, c'est-à-dire qu'il y a une portion de Christ dans cette personne. Mais yé a mon akamgote, aye bakate lokoni nzamba che katenaye, aye bite ba secret ya ba chrétien. Voilà pourquoi au moni vine kobi kaka ya ba inquiétude, même ba elumigi na pokola ndenge bazali kolanda biso. Aye kolanda na ba inquiétude, makambo nini muto akoloba. Est-ce que situation nanga ko changer? Est-ce que vie ya famille nanga ko changer? Pourtant nzamba yebi que tokoki ko changer makambo na biso na ba inquiétude. La Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, alors de rien. Quelle que soit dimension, il y a problème. Quelle que soit situation, quel que soit défi, Satan a tiré dans biso, ça ne peut pas nous inquiéter. Nangina yebisa yo elimoko, yo moto fandi kaka na kati ya ba inquiétude, yo moto zali ko banga que situation na ko changer te. Non, il y a une solution. Inquiétude te ko ki ko changer situation na yo. Bible lobi to mi inquiété, to mi tungisa na eloko moko te. Mais alors, ce qui te s'inquiète, qu'est-ce que nous devons faire? Bible ça peut même réponse malamoko. Parce que ce qui Bible est sa inquiétude. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Devant un problème, devant une difficulté, devant une situation qui c'est compliqué. Même dans la église, si les choses ne marchent pas, qu'est-ce que nous devons faire? So makambo eza ko tambola te na famille, so makambo zo tambola te na ba faire na biso, so makambo zo tambola te na ba projet na biso. Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible nous donne une réponse. Bible zo ko yebisa biso boy. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment le faire? Par des prières, par des supplications et avec les actions de grâce. Comment faire connaître nos besoins à Dieu? Eza na nzela ko lela te, eza na nzela ko mitungisa te. Nous devons le faire par des prières. Ba prière répéter ya pamba te. Ba prière répéter ya mkolia ya munoko. Bien aimé, vie chrétienne ezalinde basée na mabondeli. Mutu aza moto mabondeli, ye wana nde akokota na domaine ya esprit pe akoyeba convaincre. Nzamba pesi biso réponse. Abandi koloba ke soki toko sekete te, abi ba posa na biso. Faites connaître vos besoins, non aux hommes. Bible dit que ba posa na biso toke de kolela ngwe pa batute. Yo quartier mobimba ba yebi situation na yo. Ba camarade na nyoso ba yebi situation na yo. Balabala na bino mobimba basi ba yebi ke kuna makambo e masakate na libala na yo. Na nani ayebi te situation na okoma moto akolela okomi na fête obandi ko beta histoire na yo. Okomi na nini na mariage obandi ko beta histoire na yo. Okay na wenze obandi ko beta histoire ya mobali na yo. Partout ko leka bato basi ba yebi so ba monyo ka ye wana badi. Donc Bible dit que nous devons faire connaître nos besoins non aux personnes mais à Dieu. Nzamba zotalisa biso adresse esika to komema makambo na biso. Esika to komema ba difficulté na biso. Esika to komema ba situation na biso. Nous devons le faire connaître à Dieu. Et comment le faire? Par de prières, par de supplications, par de jeûnes, par des actions de grâce. Nzambazo la ki sabiso modèle nini ba inquiétude na biso to ko memango poto zo solution. Comment est-ce que nous devons faire pour que to vaincre ba problème aux ali ko marcher te? Oui ko ko meme biso ba inquiétude. Nzambazo ko démontrer comment est-ce que nous devons s'en sortir. Et ko ba que tango les choses tant ba makambo zo ko marcher te. Il y a quelqu'un où la Bible nous montre adresse mon corps. Nous devons faire connaître nos besoins à Dieu.
Parce que tant que vous avez ici bateau, imaginez depuis au banda qu'on partager ma secret dans un bateau. Imaginez depuis au banda qu'on partager ma difficulté dans un bateau. Nana résoudre ango, nana si appelle sa réponse, nana si appelle sa solution à problème. Les contraires situation est comme si j'ai à l'itio, et comme si j'ai à kochola, et comme si j'ai à koton soba monio babandi ndenge évangéliste Sephora lobaka. Na matin na lobi que soko koti kana fete babandi ko bana surtout bana basi babandi ko sembo la monoko. Yo ana koti. Exactement, mukolo évangéliste Sephora te yake loko ngana kumisa ki nzambe parce que basi bazaka mutu akoti na fete akolobate minoko kaka ebandi ko sala basinyi. Ingo bake makamone to suto lembi, aye susu na ba makamona e. Mouta koki ko changer situation na yo azalité. La Bible dit que faites connaître vos besoins à Dieu. Tozana moutou moko esengeli to même. La Bible est décharger sur lui tous vos soucis car lui-même prendra soin de vous. Tozana sika o biso to ko kende ko décharger ba soucis na biso. Et sika to kende ko décharger ba problème na biso. Et sika to ba tout lelo ba koma ba ennemi à église, ba ennemi à Nzambe. Pourtant bazana ba problème. Pourtant, il y a des difficultés. Pourtant, les choses ne marchent pas. Mais au lieu de qui me pas en Zambé, bango bazo qui me le pas bateau, bango bazo qui me le na ba club, bango bazo qui me le na masanga, bango bazo qui me le na banganga. Voilà pourquoi au moment que bato bazo salaka cercle vicieux, il n'y a pas de solution. Mais la Bible nous dit que ne vous inquiétez donc que de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Kimia na Nzambe. Kimia na Nzambe o ezali ko leka ba kimia nyonso. Yango ekoyeba ko bomba mitema na bino. Nangina loba na elimoko lelo oya ko disposer tango ne pona ko luka Nzambe na biso. Ayeba ke kimia na Nzambe ko kita likolo na ye. Kimia na Nzambe ko kita bisika inquiétude ezalaki. Kimia na Nzambe ko kita na kati na famille na yo. Kimia na Nzambe ko kita na kati na ba projet na yo. Kimia na Nzambe ko kita na libala na yo. Bipai confusion ekota katango nyonso. Yo linga ko sala attention te. Olio mema makambo epa na Nzambe. Olio mema ba inquiétude epa na Nzambe. Bible lobi ke ba oyo ba ko sala ngo pona ko yango epa na Nzambe. La paix de Dieu et ko régner likolo na bango. Tikape butuna lelo kimia na Nzambe banda kokota na mabota ba nyonso baza disposé pour na koyamba message oh je le déclare par les noms puissants de Jésus que la paix de Dieu règne dans vos vies, la paix du Seigneur et quitte na ba projet na bino, la paix du Seigneur et quitte bi pa wapi satan me kaki ko longola kimia parce que Nzambe na biso ba bengi le prince de la paix mokonzi na kimia ezabata mokilité. Ezaba boti na bisote, ezaba camarade na bisote, ezaba noko na bisote, mokonzi na kimia, babengi Yehoshua Mashiach. Yesu Masia mokonzi na bakonzi. Yenda pesa ka kimia, o ba metse ba koko pesa te. Yenda pesa ka kimia, o esika inquiétude na yo ezako koka ko suka sa ko pesa te. Ya pesa ka kimia, o mutu te akoki ko pesa. Le prince de la paix. O ezali ko le ka intelligence nyons, soki o décharger pa na ye, ba souci na on a fait de l'année o. Élu de Dieu, kimia na Nzambe ko bila yo, kimia na Nzambe ko kota na libota na yo, kimia na Nzambe ko kota bi pa yo bandaki ko sécurité. Na butu na lelo, je le déclare comme l'envoyé de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses, toute intelligence, et accompagner Eli Moko, et accompagner Servante Moko, et accompagner Libota Moko, parce que Kolonabiso, Babengi le prince de la paix. Ne vous inquiétez de rien. Tika comme il est là, secret Zawanate na kolela, secret Ezali na Bambonderi. Donc, bien aimé, tout ça, kokende na Sukambula, ba inquiétude na otende muteko kote son en 2019. Ba misusu bandi ko sekete parce que ayoka kike bakolia ye soko bandi ko sekete obondelite bakolia yo penza parce que inquiétude te moteko bangisa satana poke alia yote inquiétude te moteko pekisa bandoki po balia yote inquiétude te moteko pekisa ba demo po ba saloma bete mais la prière d'un juste a une grande efficacité di bondeli na moyenge bene ezana nguya ezalo kito échange kamakambu di bondeli na mo Christo ezali bombe ezali ko leka ba bombe nyonso inquiétude te bien aimé yangwana na poko na lelo na lingi na yebisa Eli na Nzambe yo moto ezali ko mona makambo ezako marcher te yeba ke Christ ye moko secret ya réussite na ye secret ya victoire na ye pour vaincre c'était la prière. Na bisa ki bino ko remarquer que Christ même afaba kanga na Gethsemane afanda ki azali ko bondela Bible ke mitoke bandi ko koma lokola makila
parce que azaki na etumba munene oyo esengelaki abunda pe alongango mais akoti mabondeli yoka Bible ezokotelisa biso na mokanda na Luc chapitre 11 le verset 1er tokotanga Luc chapitre 11 verset 1 je lis au nom de Jésus kolo apambola ba oyo baza kokoma. Luc chapitre 11 verset 1er je lis au nom de Jésus. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parole du Seigneur. Bible dit que mukolo songolo kolo na biso azali nzela tellement qu'il était un homme de prier moto mabondeli azaki moto akosaka na pampamba te moto a distraction te bien que azaki na puissance bien que azalaki représentation mobimba ya bonzambe divinité ya bonzambe zaki kati na ye mais comme alataki nzoto oyo le Seigneur a compris que vie na ye akoki kolekisa ngo na distraction te et sengeli akota na domaine ya esprit ya mabondeli na pambolaka toujours ba femme engagée parce que basi au modèle bazako bondela même ngai na pesaka bango longonya basi o bazako bondela butu moy le femme engagée dans l'œuvre du Seigneur ba kamba mina évangéliste Sephora ba maman bazako ko bondela butu moy parce que yango des ali secret ya réussite ya mabota tango mwasi atelemi ko bondela pona libota na ye tango mwasi atelemi ko bondela pona mobali na ye atelemi ko bondela pona bana pona famille na ye mutu te akoki kokota na libota wana et Bible lobi ke awa Christ azali ko bondela moko ya ba disciple amoni manière ya ko bondela ezaki tellement différent na oya ye na oya bango tango Christ asisi ko bondela disciple oya ye ayebisi nkolo enseigne-nous aussi à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire que bamona qui différence à partir à ba résultat. Baboni que so bango ba bondeli ba résultat ezali ko zalate. Mais ce qui Christ a bondeli ba résultat ezalaki immédiat tikotake. Et bamoni que non. Ndenge na biso ko bondela et que c'est na ndenge tato azoko bondela. Alors il faut alla ki sabiso. Bien aimé, il y a toujours un comment faire dans tous les domaines de la vie. Ngai ndenge nazali awa peut-être ngolu na zuya kotelema liboso na ba ekrato liboso na bato pona kote mais ceux qui obengi ngana kende koyemba tam ce domaine ngate il faut la kisanga ba solfège do ré mi fa so donc na koyeba ngote soko koti singa na cuisine obi nanga ke lamba soki fufu lamba soki nini lamba soki pondu na baba nini okoya ko lia ngo mais il faut tango susu penza ko sanza mais ceux qui mama koti na cuisine les mêmes ingrédients même biloko wana soka bandi ko lamba il faut la kiso comment que babandaka na tomate comment que babandaka na bitungulu comment que mais komona ba même ingrédient mais sauce et keseni parce qu'il y a toujours un comment faire comment préparer comment prêcher comment prier il y a toujours un comment même comme mamutuka il y a des principes il y a comment conduire okoko kokota na Europe et tel en Afrique okoko ke même pas mutuka en Afrique tel en Europe parce qu'il y a des règles comment conduire. Et voilà pourquoi les disciples, qui comprennent que non, biso toujours soit résultat. C'est-à-dire que nous ne prions pas bien. Comment est-ce que tu commences à te vaincre? Comment est-ce que tu commences à te vaincre? Des questions, Élie, c'est que tu se poses. Toujours que nous devons le faire de l'année. Comment nous devons faire pour que tu vaincre par la prière? Chaque église, chaque communauté, organiser ma prière, organiser ma retraite. Mais différence, c'est à dire dans résultat. Différence, c'est à dire dans exaucement. Nous ne pouvons pas prier parce que nous voulons prier, mais nous devons prier pour avoir des résultats. Parce que ce Dieu-là, le Dieu que nous prions, a zanga matoïté pour zanga koyoka. Mais pourtant, il n'y a pas de signe. Comme le prophète à Baal, n'a pas prophète à Straté. Le gens qui crie du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de résultats. Les chrétiens, il n'y a pas de résultats. Qui prière depuis janvier, il y a année où, comme en décembre, il n'y a même pas de témoignage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de principe pour te vaincre, défi nabiso, pour te vaincre, biloko et téléméribiso. Il y a un bateau, disciple qui sage, pas na Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a fait à ses disciples. Oh bien-aimé, pendant les 40 jours, nous allons enseigner ton côté en profondeur pour savoir comment prier, comment vaincre par la prière et par le jeûne. Batonyo so ba bonde laka. Nangina bisabino ba peli na nzambe ke prière soko tani yango ezali lokola dénominateur commun ya ba religion nyonso.
ba église ba religion nyonso ezali ko bondela ba musulman ba bondelaka ba chrétien ba bondelaka ba bouddhiste ba bondelaka ba rosicrucien ba bondelaka ba ndoki même ba bondelaka mais okoya komona particularité moko ezali oya biso ba chrétien ezalaka nde exaucement elingi koloba ke eyano tango bondeli epa nzambe yango tomonaki epa na Eli ke ba prophète abale ba bondeli Eli abondeli Bible dit que tango ba prophète abale bazo ko bondela il y avait ni signe d'attention ni réponse depuis le matin jusqu'au soir. Et c'est ce qui se passe maintenant dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Bato bazako bondela, mais il n'y a pas de résultat. Mais comment vaincre par la prière et par les jeûnes? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Est-ce que nous avons une motoazalité ou bien biso ne toyebi ko bondela te? Donc prière, c'est une chose très importante dans la vie à mondimi. Ezali clé mubima na kati ya royaume des cieux. Ba catholique bazo bondela, ba bouddhiste bazo bondela, ba kimbangiste pe bazo bondela, ba religion ndenge na ndenge baza ko bondela, mais bien aimé particularité pour na biso ba chrétien, ezande résultats. Tant que za ko bondela te po bato baye ba ke yo koti ma bondeli ya 40 jours, lokola ekomi lokomoko ya plaisanterie. Bobimi na 40 jours bamusu babimi malade bamusu kuna babimi na 40 jours na bazemi bamusu okende ki retraite obimi na bazemi. Ça c'est quel genre de prière? Mais bondela pour osala exaucer. La Bible dit que faites connaître vos besoins à Dieu. Donc tant que ba problème toto kota nango na mabondeli eza poto yebisango nzambe. Et le Dieu là qui a des oreilles à salamato il faut yoka pe à répondre biso. Il y a un toke de kotala na mukanda. Il y a Jacques chapitre 4. Mukanda ya Jacques chapitre 4 le verset 3. Oyo ke loko moko ndenge Bible ezekoloba. Jacques chapitre 4 le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Yo kanenge Bible ezekoloba. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que tout semble là. Ma réponse est monenate. Pourquoi? Parce que ça dit kambo ezali. Tout monde la mabe bandeko. Tout monde la nenge sengelite. Tout monde la en dehors il y a un principe en Zambé. Bato bazako tondi sa ba église. Bato bazako kende ba retraite na ba montagne ba mususu na ba zamba. Moto akina ngoma na zamba zako bimakuna malade. Olia bima na résultat moto abimi kuna na zemi. Moto abimi kuna na makambo mususu ya buzoba. Alors que moto akende ki ko bondela. Et awa nzamba zolo banabiso que bozo ko bondela, bozo ko zoate parce qu'il y a un problème. Mais toyo kana no ndenge Bible zolo banabiso. Na mukana na Ésaïe chapitre 59 le verset 1. Ésaïe chapitre 59 le verset 1. Que Dieu bénisse. Ba elignonso o bazako la tabiso na poko na lelo. Parce que toko renverser makambo. Nanzela mususu te kana nzela na mabondeli. Butu na lelo nzamba zo peso fungola. O yoko fungola mutako kangate. O yoko kanga mutako fungola te. Parce que nous avons un Dieu puissant. Et que tango alobi na biso que quand un juste crie, l'Éternel attend et il le délivre. Tango moyenge bena gangaka, tango moyenge bena bondelaka, lole ninganaka, peye ayanolaka. Livre ya Ésaïe chapitre 59 verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Parole du Seigneur. Bible lobi, te, loboko nzambe eza nango mokuse te po ekoka ko ezanga ko bikisa. Ditoi ne pe ezaya ko kangama te po ezanga ko yoka mabondeli na biso. Mais pendant que nous prions, nous ne sommes pas exaucés, tous en abiyanoté, tous en ba réponse te. Il y a un problème. Loboko nzambe eza mokuse te po na ko bikisa, pe litoi na ye e kangama te po ezanga ko yoka ba élu na ye. Ba juif bo bandaki ko bondela bien-aimé. Ba disciple pe bo bandaki ko bondela. Mais ba bandaki ko obtenir ba même résultat te. Ba zalaki ba hypocrite ba pharisien. Ba bandaki ko linga ko sala mabondeli ya mulai. Mais ba bandaki ko mona problème ba résultat te. Ba to ba bandaki ko ya ba paralytique na ba synagogue na bango, ba zali pe ko bima ba paralytique. Ba to baza ko ya malade, baza ko bima malade. Tu kan zamba pambola lisusu évangéliste Sephora. Na message munene nzamba pesa ye. Jésus-Christ est notre médecin. Parce que le biko
eza na maboko ya bato te, eza ndenge pa na Nzambe. Lobiko eza ndenge pa na Nkolo Yesu Masiya. Yango na pokwa na lelo esengeli oyeba ke libondeli ezali eloko munene, eza communion entre moto na Nzambe. Siko ndenge nini tokoki kosala parce que Bible biki tozobondela tozozwa te pa tozobondela mabe. Donc eza kozanga koyeba ba secret ya mabondeli, koya kozanga koyeba comment est-ce que tokoki kosimba Nzambe. Donc prière ezali communion na moto na Nzambe kofandisa na likolo ya maloba ya Nzambe. Engi koloba ke soki moto ayebi maloba na Nzambe, moto ayebi ba droit na ye, tango azali ko bondela, azali ko simba Nzambe na maloba na ye. La prière ndenge na dingaki ko expliquer, ezali ko ramener la parole de Dieu vers lui-même. O Nzamba lobi pona tina na yo. Bilaka o Nzamba lobi parce que Dieu ne répond pas à exaucer biso te na ba maloba ebele ya ko bondela. Dieu nous exauce to ayano la kabiso à partir de la promesse au yapesi. Ce que simbiye kuna na ba promesse na ye akosala te po yo lobi, mais akosala po ye moko si aloba maloba po na tina na yo. Apesa biyano po na tina na yo. Apesa ba promesse po na tina na moko na biso. Aloba likambo po na mabota na biso. Apesa ba promesse ba bisakoli. Et ce que simi Nzambe na kati na ba promesse na ye, alors okomona ke Nzamba akosala exactement oyo ya lobi. Mais o bato mokili ba lobi te, oyo yo lobi te, mais na kati ya mabondeli Nzamba kokokisa ba promesse na ye. Ba lobi ke azalaka ko veiller likolo na maloba na ye po akokisa ngo. C'est-à-dire que quand nous prions, to simbi Nzambe na ba promesse na ye, na oyo ya lobi, to ramener ye maloba na ye kaka, Nzambe akosala exactement oyo ye ayebaki ko lakabiso. Tokene kotanga ngo na mokanda na Nzambe. Nzambe aleka na kopambola eli moko. Tokotanga na mokanda na premier roi chapitre 18 verset 36 jusqu'au verset 39. Nalobi ke tokotanga na mokanda na Nzambe na 1 roi chapitre 18 verset 36 jusqu'au verset 39. Nzambe apambola eli moko na poko na lelo. 1 roi chapitre 18 verset 36 pe tokendeko na verset 39. Bible lo biboy. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien aimé, la Bible nous souligne le Coran. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es l'Éternel, qui est Dieu. Alléluia. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien aimé, tant qu'on a zotangue lokoyo, n'a pas dit qu'on comprenne que bato mingi, batanga la Bible était le la bisognoso. Awa, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, azako ça la défi, na bato baebi ko bonde la tête, na bato bazana nzambete, mais baningi ko mila kisake ba bonde la ka, bato basala ka ba gene ba beti trompette bazali ko la kisake ya genaka. Mais Elia ye ba ki secret ya ko simba nzambe. Que aibi ke pona ko simba nzambe, il faut ko simba na maloba na ye. Il faut ko sala o nzamba lobi, il faut ko ramener maloba na pa na ye parce que Dieu azala ka simba maloba na pona ko accomplir. Ba prophète abale ba bandi démonstration na bango. Ko lakisa na bato ke bango ba yebi ko gêner. Ko lakisa na bato ke bango ba yebi ko bondela. Comme il y a des chrétiens, les temps où ils dans l'église, ils ont bondela. À utiliser grammaire en français, on comprendre que mes moutons vraiment, mais si il y a un discours, il n'y a pas de réponse. Il y a des français qui sont en mais il y a à force de multiplier malobate. Il y a multiplier le discours qui est côté de Nzamba qui répondre.
Parce que l'objectif de la prière, c'est que tous soient exaucés, tous soient la réponse. C'est-à-dire que ça, la prière était pour intimider bateau, pour épater bateau, pour lakisa bateau. Non, nous prions pour tous la réponse dans les problèmes, dans les inquiétudes, pour changer la situation selon besoin et à moutou na moutou. Et Bible dit que le prophète a fait une démonstration à Bango. Ndenge tozomona leo na kati na église. Prière est comme un spectacle. Et comme il batoba mona ke ya yebi ko loba. Ya yebi ko bondela na français, na anglais, na portugais, na suédois, na allemand, soki na munoko nini na lingala to na Kiswahili, to na Kikongo. Non, prière yango anate. Elia ya komi. Yo kama loba na Eli. Moto alobi que au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, ayez banakelelo, yo kakamabonde liya bato pona ba discours te, pona ba spectacle te, o chanja ka vie na bato, pona tina na ba intimidation te, mais o répondra ka bato, soki bato ba sali kolanzama maloba na yo. Alléluia. Que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. La prière, c'est faire la parole de Dieu. Si nous voulons vaincre dans la prière, c'est prendre la parole de Dieu, ramener cette parole à lui-même. Ko simba maloba nanzambe ko talisa inkolo na sali ndenge yo lobi, yo loba kiboy, pona ni na vie nanga. Yo loba kiboy, pona ni na famille nanga. Yo loba kiboy, pona ni na ministère nanga. Yo loba kiboy, simba nzambe na bilaka na ye bien-aimé. Heli abingana kokende musikate baye bakengana sali makambo selon ta parole na eko sala makambo wa te pona démontrer que ngana yebi ko bondela na eko lakisa te que ngana zali soki mo santu ndenge nini mais na eko sala selon ta parole. Bien aimé, quand tu pries selon la parole de Dieu, quand tu ramènes la parole de Dieu à lui-même, il y aura des victoires. Au cotambola de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès. Na fin de l'année, nyoso bakoya poto simanza mena ba promesse pendant les 40 jours, bakomona ndenge lole ko fungwama, bakomona ndenge tremblement de terre ko salema, na ngambo ya ba adversaire na yo, na ba yini na yo, bipai sata bandaki ko luka ko détruire. Ramener la parole de Dieu à lui-même. Faire selon ce que Dieu nous demande. Moi, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Alléluia. Nzamba zana besoin ba discours na bisote. Nzamba alinga tala soki to yebi ba promesse, soki to yebi maloba na ye, soki to yebi nguya o fani na kati ba promesse en Nzambe. Parce que tu as des promesses. Est-ce que tu connais des promesses de Dieu pour ta vie? Si tu ne connais pas tes droits, si tu ne connais pas ce que Dieu a déjà dit pour ta vie, yangono ko banda ko sekete, yangono ko banda ko lela lela, yango ko mema makambo famille no epa na bato, yango ko banda ko luka ba solution pour ba camarade, yango likamono balabala mobimba basi ba yebi parce que tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais même pas la promesse de Dieu pour ta vie. Tu ne connais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Yangwana na poko na elo bien aimé dans le Seigneur. Nzamba ligi ko talisa moto moko que dans la prière, il faut qu'on zala une espèce ya ba Eli. O ba loba kama loba mingite. Ya simbi kaka maloba nzambe, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es l'Éternel et que moi j'ai pris selon ta parole. Le feu est descendu instantanément, immédiatement. Pourtant, ba prophète Abal, bango babandaki na tongo kino na poko, ba misali ba incision, ba mikati ba nzoloko, ba keko matana ngomba, ba sali soki bango ba koki kolinga. Mais quand Élie a ouvert sa bouche, selon la parole de Dieu, le feu est descendu. Bien aimé, Élie na nzambe nyons, wako simba nzambe na bilakane poko na lelo, mote ko kitana ndako na yo, mote ko kitana ndako na yo, mote ko kitana libota na yo, mote ko kitana ko na bana na yo, mote na nzambe ko kitana fin de l'année oyo, bi pa nyons au diable, azali ko sala ba projet pour na ko détruire vie na yo ya famille no ya ministère et église. Le feu de l'Éternel va descendre et qu'on l'a qui ça que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie, c'est l'Éternel qui est Dieu dans ton ministère, c'est l'Éternel qui est Dieu dans ton mariage, c'est l'Éternel qui est Dieu dans tes affaires et comment on a appelé que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Heye banake nzambe na onda nzambe nanzana maloba ebelete nanzana ba katasiote nanzana ko simba simbate mais par la puissance de la parole de l'Éternel oh yo yebiango oh yo simbiango cette puissance de la parole quand tu les ramènes à Dieu à comprendre moi no yebi makam
ayebi allez esalema ndenge yo lingi esalema parce que ngana kosaka te na mwana motote na kosaka bien aimé c'est ça la prière o biso to kokini kokene nango na fin de l'année o to ko simba nzambe pendant les 40 jours na kati ya communauté même ça ba nyonso bazako ba eri nyonso quelque chose za muta communauté na biso te bisika nyonso zali to ko banda prière à partir le 29 octobre le 7 décembre, bien aimé, il y aura des surnaturels parce que c'est la bouche de l'Éternel qui apparaît. Nzamba lobi nabiso. La prière, c'est venir comme un avocat auprès du Père. La prière, ce n'est pas pleurer. Nous avons dit kolela te. Surtout ba maman ba lingi kolela. Nana yebisi yoke na tribunal ba gagna ka procès pour na kolela. OK kuna na procès, même surtout na poto na mona ka bato mingi. Ake ko boka ngunda po azo mikanda bandi kolela mundela sa yeba mayele wana kutu osisi kolela lobby ba refoule yo oko gagner procès pour na kolela te ba gagner ka procès na tribunal soko yebi ba droit na yo ba ordonnance ba loi ya mboka osimbi ba loi o bango ba lobby que il est écrit comme ça na loi fondamentale ya mboka oyo na constitution ya mboka oyo ba immigré baza na droit ya protection et lobami boy simba ba minele na ba loi na bango lobi na tongo za na mokanda et c'est comme ça il pas nzambe okoki ko gagner procès te na kolela lela okoki ko gagner procès te parce que ozali ko s'inquiéter oko gagner procès pas na nzambe soki yo yebi ba loi oyebi maloba nzambe oyebi o nzambe ase alobi pona tina na yo yoka bien aimé nangi to tanga mokanda na nzambe oyo kandenge nini nzamba zali koloba na biso na Esaïe chapitre 43 o nzamba pambola eli moko na butu na lelo nzamba pambola eli moko na poko na lelo nzamba pambola eli moko na poko na lelo Esaïe 43 le verset 26 yo kandenge nzamba zoloba yo ko changer makambo te na kolela lela yo ko changer makambo te na ko s'inquiéter yo ko changer makambo te ya ko kende ko raconter ba secret na yo ba makambo no intime okeli ko yebisa ngo bato nyonso ba komi ko tiola yo e ko opesi bango information oyo kikuna hasuki oyo kikuna ba komi ko seka faute ya nani ali yo pe kuna motema mukuso bandi ko bunda mais c'est parce que même ki makambo ne pa na bango mais yo kanzambe ndenga lobi Nzamba iko ebisa biso na mokanda na Esaïe chapitre 43 le verset 26. Natangi na komo na Yesu. Réveillez ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle-toi toi-même pour te justifier. Parole du Seigneur. Yo kandenge Bible zoloba. Réveillez ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle-toi toi-même pour te justifier. Ça c'est l'Éternel qui parle. Abiki yo la musa mayele nanga. Zongisa maloba nanga o na lakayo na kati ya mabondeli na yo na pambola opona nini na bikiso opona nini est-ce que ezana promesse ponga na sala na vie na yo est-ce que na loba kino likambo yaka komi justifier yaka to solola nzamba zo benga biso na tribunal na ye moko juge yo moko avocat yo moko procureur atie troisième personne te alobi ke yo na ye na mabondeli bo solola yaka to solola. Et pendant les 40 jours, toko solo la nzambe, toko plaider, mutuna mutako mi justifier, mutuna mutako bima avocat, mutuna mutako bima procureur, toko simba nzambe solo ba loi pe ba ordonnance, o ya lobi na katia maloba na ye. Sokinga vi na ngezo telengana ti lelo. Mais regarde ce que tu as dit. Regarde les promesses yo pesa kinga. O pesa ki bana nanga pourquoi ti lelo ça traîne? Nzambe, yo Bible dit que nzamba zolo ba pourquoi na pambola yo? Yaka komi justifier. C'est ça la prière. On se justifie devant Dieu, rien que devant Dieu, et pas batoté. Toko bonde la mutura muto a plaidé di kamonae, a plaidé di kambabana nae, a plaidé di kamba famille nae, a plaidé la situation comme marché ba défi au diable aye. La Bible dit que réveillez ma mémoire. Nzambabi rappelez nga sur na prometa yo nini. Na loba nini pour na famille na yo. Na loba nini pour na ba faire na yo. Réveillez ma mémoire. Mais comment tu peux réveiller mémoire dans Nzambe? C'est par la prière. L'Éternel t'a dit, je fais toutes ces choses selon ta parole. De la même manière, Élie a lobaki a réveillé mémoire dans Nzambe. Abikolo, Nzambe na Abraham na Isaac et na Israël. Et yeba ke nazo salande selon yo lobaki. Moto kitaki. C'est comme ça que Moutou a koki kokende convaincre ba défi ya vie par la prière nanzela ya ko réveiller mémoire en Nzambe. Yé moko azali komi justifier devant Nzambe parce qu'il y a yebi ba loi pe ba ordonnance. Viens et plaidons.
Yo koki ko ça la plaidoirie liboso nzambe. Okoki ko justifier yo moko liboso nzambe. Plaidoirie na yo ninge koloba. Yo ozali komi la kisake il ozali innocent o mérité tes échecs, o mérité tes souffrances. Bana no ba mérité makambo wana te. Yo mérité ozala libre, o mérité ozala béni, o mérité o exceller, o mérité ba makambo yo ozana ngona motema na yo. Oui bana ko memelo ba inquiétude. Vous allez que le bango di bosso ya tribunal en Zambé. Vous allez comme justifier pour que yo lingi makambo changer. Zamba bi yaka to katali kambo. Pourquoi na lelo Nzamba katali kambo na Eli moko. Alléluia. Nzamba katali kambo na Eli moko. Vous allez ko kende na tribunal na Nzamba avec connaissance. Vous allez ko kende lokola muta pamba te ko lela pamba te na fin de l'année. Tozana 40 jours to ko lela te. Na ngi tango to ko bondi la muto lela te. Muto simba Nzambe na ba promesse na kanda nyoso. Parce que yebi ba loi, yebi ba ordonnance, yebi bi laka Nzambe oya laka pona yo. Ya za mwana mutute pour qu'il y ait des kokosa yo. Pourquoi ça tarde? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pour anito que na fait de l'année na ba échec alors que Nzamba laka ki biso année oyo. Et ko si la il faut quelque chose de changer. Et limoko ya ko simba Nzambe d'ailleurs na butu na lelo. Avant que to comme le 31 décembre ngo, de choses vont changer. Nzamba ko talisa ki soko simbiye na makambo ya lobaki nano pona année oyo. Il faut salema na butu na lelo. Il faut salema na ba mois ezali koya. Il faut salema pendant les 40 jours tokozala. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Totanga na mokanda na Ésaïe chapitre 1er verset 15. Alléluia. Ésaïe chapitre 1er verset 15. Je lis au nom de Jésus. Quand vous attendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vous comprenez? Bato, Nzamba koki ko exaucer biso te tant que vous multiplier ba prière. Tant que vous loba lokola ba prophète ya bale lokola ba prophète ya straté. Dieu répond tant que simba kaye na maloba nae. Dieu ne répond pas na maloba belé na ba formule belé te. Soko simbi Nzambe na ba promesse na maloba nae. Okomona makambo ko changer. Habitant botombola kamaboko na bino, je détourne de vous mes yeux. Bato mingi tango zo tombola maboko, Nzamba baloli elongi. Ezali signe ya mépris, ezali signe que Nzamba yebi maloba wana te. Ba makambo yo zo bonde lezana kati ba promesse na ete. Yete muta prometa yo makambo wana. Esengeli mutu o simba Nzambe na ba promesse na ye. Esengeli talisa Nzambe ke kolo yo lo bakiboy parce que tout ce qu'il a dit akosala ngo. Amwana mutu te ke po akena kokosa. Donc ko simba Nzambe na ba promesse. Yaza mwana mutu te. Totanga eloko moko ezali na mokanda na derwa. Lelo Eli moko aza béni. Nzamba pambola ba nyonso bazali ko partager parole o. Nzamba pambola ba nyonso matoi na bango efungwami pona ko yoka insu du l'Éternel. Nzamba sele loko moko na via moto moko na poko na lelo. 2 Rois chapitre 20 verset 1 jusqu'au verset 6. Totanga na 2 Rois chapitre 20 verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse bawe bazali ko sungabiso pona tina na ko komape ko pesa baninga msunzela. Nalobi que 2 Rois chapitre 20 verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. À ce temps-là, Ézéchiel se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel s'est répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces mots. Retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 ans, 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des rois d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Parole du Seigneur. Bien-aimé, yoka eloko moko. Ezana mutumboko. Même na tango kalaba yebaki ke Nzamba zaka esclave maloba na ye. Muto yo aye ko changer décision
ya nzambe par la prière. Mutoyo aye kolongola ordonnance signée par nzambe na prière. Aye convaincre décision ya nzambe parce que notre thème est comment vaincre, c'est-à-dire que vaincre par la prière eux le jeûne. Un homme a changé décision céleste, a changé ordonnance du roi des rois na mabondeli. Bien aimé, tu peux tout changer par ta prière. Ce qu'on y a dit comment prier, même si basiba kanga ki yo kokufa, même si ba médecin basiba déclarer ki yo kokufa, même si ba nganga baloba ki yo kobikate, il y a quelque chose qui peut changer la décision de ces gens. Ce qui moutou azala qui n'a niveau capacité, il y a qu'à changer même les décisions ensemble par la prière. À combien plus forte raison yo au changer tes situations zali liboso na yo, au changer tes inquiétudes zali liboso na yo, au changer tes makambo za komona na lokolo impossible. Bible dit que Nzamba atindi un messager. Atindi un messager ko kende koyebisa Ézéchias que il malade yo zanango sala testament parce que tu mourras. C'est Dieu ordonnance en Nzambe et quand Dieu décide mutako changer te. Ah oui, ezaki ordonnance ya ba médecin te. Ezaki ordonnance ya bato mokilité, ya banganga te, mais Dieu lui-même est le souverain. Il a décidé. Alobi que moto ya kokufa te o Nzamba alobi etikali. Mais un homme a dit que non. Nzambe pe na azakasima maloba na ye. C'est le même Dieu qui a dit qu'il n'est pas un Dieu injuste. Ézéchias c'est ayoki sentence. Ayoki ki ya kokufa. Ézéchias a refusé la mort. Non parce qu'il y a Zaki Mosantu, mais parce qu'il y a Simi Nzambe na maloba na ye. Nzambe aza injusteté pour akoka kopesa moto asaleli malamu azongisele mabe. La Bible dit que Nzambe a décidé qu'il y a naye, mais Ézéchias a bandi collé là. Ézéchias se tourna le visage contre mille et fit cette prière. Oh Internet, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Abandi kozongi sanzamba se souvenir. Tala Ézéchias ça ko plaider cause naye. Nzamba tali pe amoni que Ézéchias ça qui fidèle, azaki intègre, azaki pe kotambola na kobanga Nzambe. Effectivement, Dieu ne pouvait pas punir quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui était fidèle, quelqu'un qui marchait avec Dieu. Non, 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 non. Parce que Dieu est juste. Ézéchias a talisi Nzambe, yo lo baki nini pona ba juste, yo lo baki nini pona ba intègre, yo lo baki abandi ko talisa Nzambe ba promesse ezalaki lieu na bato bazali intègre, na bato batambola kana Nzambe, na bato baza fidèle pa Nzambe. Ézéchias a simbi kuna abi bobanga siko total parce que là na kati ya ba promesse wana di loba non de moto ezali yo bomanga total soko za Nzambe. Bien aimé, Bible lobi que Nzamba tali amoni que oui, il y a des promesses au yaloba pona ba homme intègre. Il y a des promesses au Nzamba loba pona bato batambola kana face na ye. Il y a des promesses au Nzamba loba ki pona bato ba banga kaye. Nzamba bi non 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 non. Ce qui n'a bomié c'est kadi na zesu Nzambete. Bible dit que le messager n'était pas encore sorti na cour royale. Nzamba bi bozon kende ko isaye na bakiseli 15 ans. Ce soir okoki ko changer décision. Ya bato bakanisa ki ke vi na yo esili. Okoki ko changer décision. Ya ba médecin ba déclarer ki ke yo ko bikate. Okoki ko changer décision. Ya ba ndokyo ba sangani ke yo okoki ko bala lisusu te. Yo okoki ko mona gloire lisusu te. Par ta prière, tu peux changer la décision des hommes. Soki muto Ézéchias ça serait qui position Nzambe pona nini yo changer tes décisions ya bato. O ba kangeli yo kanda. O ba lui ke yo ko bongate. O ba zali ko luka vi na yo ebeba. Tu es capable. Il y a qu'à changer ma décision na bango. Il y a des sorciers, il y a des marabouts par la prière. Ézéchias l'a fait. Liboso Nzambe. Na poko na lelo. Nzambe a changé de décision. Il y a mutumoko. Oyo bakanisa ki ke yo siri. Tozana Nzambe azali Nzambe moko a changé kabamo. Asazaka a se repentisaka soki yo o simbie na maloba. Il se répand des mots qu'il envoie. Nzamba koki ko se repentir na makambo nyonso na butu na lelo et tu vas vaincre
tango yo ko bondela okovaincre baini okonvaincre ba malédiction nyonso okonvaincre nyonso ennemi abongisaki bima liboso na nzambe lokola un avocat pendant 40 jours oyo biso tokozana mabondeli tokokende liboso na nzambe lokola ba avocat lokola bato oyo bayebi ba loi pe ba ordonnance ndenge Ezekiel akendeki même décision ezaki ya makasi pona yo même décision ezalaki pona bana na yo décision nini bato mokili bazwi décision nini ba médecin bazwi décision nini ba yini na yo bazwi contre yo yo kokende liboso na nzambe par la puissance de la parole de l'Éternel ko renverser ba décision ya bato ko renverser maloba ya bato ko renverser ba projet na bato oyo ba bongisi contre yo na fin de l'année oyo na 40 jours to ko renverser ba décision na bango to ko renverser ba forteresse et Dieu sera dans notre côté pe ekoyeba na kiyenda zali nzambe bien aimé nzamba zolo ba ke rappeler ye a promettre yo makambo ebele a promettre yo santé a promettre yo bonheur a promettre yo kimia a promettre yo excellence a promettre yo makambo kitoko ce que zo ko kisamate abi rappeler mémoire na ye to ko rappeler ngo kana ba prière bien aimé pendant 40 jours to ko rappeler nzambe loko moko oya loba me o bato mokili ba lobate o ba yini no ba lobate o ba nganga ba lobate to ko rappeler nzambe ba promesse na ye ezate o bato balabala na bino ba lobaka biso to ko rappeler nzambe maloba na ye ko banga te o bato baloba pona yo ko banga te o bato balobi pona bana na yo ko banga te o bato balobi pona tia na famille na yo biso to ko simba nzambe aloba eloko pona yo bien aimé aloba likambo malonga yango nde ko salema na mbulo yango nde ko salema na 2018 maloba nzambe ko kisama likolo na eli moko dans le nom de Jésus to ko tanga na mokanda na nzambe na Matthieu chapitre 7 soki mutu moko eli moko azali wana azala béni na poko na lelo soki eli moko azoyoka nga azala béni nzamba yoka maloba na yo nzamba kokisa ba promesse na ye pona tina na yo Matthieu chapitre 7 verset 24 jusqu'au verset 29 na pamboli nzambe na ba oyo bazali kokoma po ete baninga mosusu bamona nalingi na bata ko avancer mo noki parce que ba référence on azo pesa enseignement ezali bato ba comprendre pourquoi tokozali boso na nzambe pendant 40 jours eza ba plaisanterie te ya makambi nene koleka na monde à ténèbres satan sepelaka na ba enseignement ya boete bandeko baza kozwa bokoma ngo noki pona baninga mosusu bamona Matthieu chapitre 7 verset 24 jusqu'au verset 29 Matthieu chapitre 7 verset 24 jusqu'au verset 29 je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles et que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, le torrent vint, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils sont jetés contre cette maison. Elle n'a pas tombé parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont bâti cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien aimé, yo kandenge nzamba zoloba. Tolobi que prière ezali ko ramener maloba na nzambe, ko yeba ba droit, ko yeba maloba nzambe, ko yeba ba promesse nzambe. Awa Christ azoloba quiconque entend mes paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent. Moto ya yebi maloba na nzambe, ayebi ba loi, c'est un homme prudent. Mo Christ a bonde la kaselo maloba na nzambe, c'est un homme prudent. Ata ba Torah ye, ata ba tempête ye, ata ko mekama ye, même ba ndoki ba ye, maloba nzambe zakati na yo, et ko comme ils sont plus forts. Ba tempête ya vie ko kikoya, comme yo yebi ba promesse nzambe, comme yo yebi ba droit na yo, tango ko simba mabondeli. Mu pepe ya nyonso e ko kikoya, e ko renverser ndako na yo te, ndako no ezali vie na yo. Et qu'on renverse foyer na yote et qu'on renverse bana na yote parce que vie na yo foi na yo ezali fondé likolo maloba na nzambe ozali ko utiliser ngo ozali ko tiango na pratique bible lobi ke soki mutu ayoki maloba nzamba bombi yango te mutu yo azali insensé c'est-à-dire azama yele te tango ba problème ko ya maloba nzambe za kati na ete akomi ko tepa akomi ko lela akomi ko s'inquiéter ba inquiétude wana te ko protéger Torah wana ndango ko ya ko renverser yo situation ntango ko ya ko mema bana na yo e ko mema famille na yo e ko mema libota na yo parce que foi na yo mabondeli na yo ezali basé te likona maloba na nzambe
Et là, par contre, la Bible dit que Moutoua Koyoka Malabanzamba Simbi, Père Salé c'est un homme prudent. Nadingi Elimo qu'on a pas qu'on a un homme prudent. Pour la situation à Famine, pour la situation à Libotanae, pour la situation à Bananae, Zala Mondimi Moko prudent. Simba Malobanzambe, Koyoka Batobazo Lobate, Yo Simba Onzamba Lobi, même ceux qui semblent le col les Oumela, même ceux qui sont monnaie le col au Kobadi qu'on soit moins échec, Makamango Zokendete, et Simbate, Simba. De qu'on a vu ce job à l'objet que je sais que mon rédacteur s'élèvera le dernier. Abina yebi, quel que soit Mikou Ananzote Kangami, mon rédacteur se révélera le dernier. Azana confiance dans Nzamba Lobaki. Abi mo sikoli nanga kotelema. Moto asuka. Quel que soit la dimension de combat, quel que soit la Torah, la tempête, mo sikoli nanga kotelema bien aimé. Mo sikoli nanga kosimba malobanaye pe o ya lobi yangonde ko salema. Kaka na Matthieu wana chapitre 7, ce qui tozongi na verset 7. Okoyoka ndenge Bible lobi kuna na verset 7 pe tokokende kosukisa ngo na verset 10. Car Matthieu chapitre 7 o totangaki tokotanga siko na verset 7 kino na verset 10. Bible lobi boy, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-on un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Oh bien-aimé, Nzamba za kotali sabiso, que ceux qui te sengi te kozwa, ceux qui te betia kofungola. Ngana sepeli na référence au ya verset 10 qui na 11. Alors bibwe, nani kati na bino akoki kopesa mwana na libanga soki mwana wana senga ki elipa? Nani kati na bino akoki kopesa mwana na ye akoki kati na bino si donc méchant que vous êtes, nani kati na bino bino bato ya mabe penza me boyebi kopesa biloko malamu na bana na bino? Bopesa ka biloko oyo exactement bana na bino basengaka. Bongo ndenge nini nga tata oyo na leki bino kutu na boto na pesa bino te makambo kitoko bino bokosenga? Na mona ka mingi ba mama tanga okende wenzi. Mwana lingala ndai bise mama, ne me suivez pas, je vais t'acheter des bonbons, na kosombelo biscuit, na koyelo chocolat. Et vous verrez que l'enfant va se mettre na nini na porte. Soka yoki voiture et komi, abi que la maman aye. Oui maman, tu m'as promis quelque chose. Et là kwa libosa zotu na wapi biscuit danga, wapi chocolat nanga. Pour que ola kisa mwana no ke ozali papa ou bien maman ya solo, okozala obligé o memele et loko yo prometaki. Et Bible zolo ba ke biso kutu bato mabe ya masub. Nous savons donner de bonnes choses na bana na biso tango basengaka. Pourquoi yete apesa biso biloko tozo linga, ce que to senge selo oyo ya lobaki? C'est dans la prière de se ramener des paroles de Dieu à lui-même. Nenga ya lobaki, nenga prometa yo, nenga prometa mabota, nenga prometa ba serviteur nae. Il y a des promesses où il faut que simba nzambe. Et Dieu a causé l'esclave ya ba promesse oyo pour que akokisa yango. Makambo nyonso oyo osenge pa nzambe selon parole nae. Kosenga na nzambe te po ke bato bayeba ke yo yebi kosenga, mais simba na maloba na nzambe. Bien aimé na poko na lelo, na ngi mutu moko azongela ba promesse ya nzambe. O nzamba prometa pona mabota, o nzamba prometa pona tie na ba chrétien, na ta o tozali ko kende ya fin de l'année. Il y a des choses o nzamba koza ko sopa, ba bénédiction na kati na bato. Alléluia. Nzamba ngi ko sele loko moko na poko na lelo. Yoka makambo moko elekaki na Acte chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 31. Nalobi Acte chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 31. Nzamba pambola eli moko, bato mingi babandi déjà ko bondela na ndako, ko simba nzambe na ba promesse na bango, simba nzambe na makambo ya lobaki. Quelque chose va se passer lelo na ndako na yo. Quelque chose va se passer na kati na libota na yo. Quelque chose ko simba bana na butu na lelo. Si tu pries selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu. Il y a une puissance et la résurrection et que simba libota na yo na butu na lelo. Acte chapitre 4, le verset 23. Tout quitti au nom de Jésus. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens les avaient dit. Lorsqu'ils lui entendirent, ils levèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur,
toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit, par l'esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David. Yoka bato oyo, Pierre na Jean babandi ko bonde la bakangi bango ba beti bango. Siko bazongi bake kokuta na baninga na bango babandi ko bonde la. Bazo bonde la te lokola n'importe qui. Babandi ko bonde la ko ramener nzambe malobalo. C'est toi qui as dit. Yoka eloko wana est très important. La prière c'est ramener de parole de Dieu vers lui-même. La prière qui donne la victoire c'est prendre Dieu na makamo ya prometa yo, a prometa bakoko na yo, a prometa na ziana ba prophète, a prometa na ziana ba sali na nzambe. Ba Bible dit que babandi ko bonde la ko simba nzambe na maloba na ye. C'est toi qui as dit na verset 25. C'est toi qui as dit. Nzamba lobani ni pona yo bien-aimé. Nzamba lobani ni pona bana na yo. Nzamba lobani ni pona famille na yo. Nzamba lobani ni pona ministère simba ina ba promesse wana. Ata esi leka bambula na jeune otokosala simba beta kaka esika nzamba loba. Kolongwa wana te simba nzambe loba nzambe yo loba na ngaboy. Oloba na bana na ngaboy. Esale mambulo yo avant que tokoma 2019 nzambo ko sakate. Bible lobi ke babandi ko simba nzambe na ba promesse. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Tu sautes en okino ki parce que t'as nabiso eleki. Babandi ko bonde la, babandi ko bonde la, babandi ko bonde la. Yoka sikoyo, na verset 29. Balobibo, et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton serviteur Jésus. Verset 31. Quand il y eut prié, les lieux où ils étaient ensemble tremblants et furent tous remplis du Saint-Esprit, il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Tant que ba simbi nzambe na ba promesse ya makambo nzamba loba na tata na bango David. Bible lobi ke tango ba simbi ka place wana. Et là, comment est-ce que bisika bazalaki tremblement de terre salemi. Oh, libon de lina mo Christu et pesa ka tremblement na monde à ténèbres. Prière na soko simin zambe na ba promesse na maloba na ye. Tika tremblement de terre salema na ngamba ba yini na yo. Tremblement de terre salema bisika basalaki banzungu na bango ke mbulo yo yo ko silisa te. Tremblement de terre salema bisika na bo baza ko lia mino contre yo contre bana na yo. Bo baza ko lia mino contre ministère na yo. Bo baza ko lia mino contre église non ke muto aye ko bande église wa ndenge nini. Tremblement de terre salema na ngambo na bango dans le nom puissant de Jésus. Tremblement de terre salema na bato baza ko yinotina te. Tremblement de terre ozana makokia ko sala tremblement bi pai bango ba fandi na butu na lelo tremblement et salema dikona ba yini na yo dikona ba ndoki dikona ba nganga tremblement de terre et kata ba chaîne et panza ba nzungu et panza ba biloko na bango nyonso par le nom puissant de Jésus-Christ. Tango babandi ko bondela ba simbi kaka nzambe na maloba na ye. Bien aimé, ça c'est la prière. Où ils allaient ko sa victoire. Vaincre par la prière, c'est ramener les paroles de Dieu vers lui-même. Simba nzambe, c'est toi qui as dit. Au moment makambe ko salema poko na lelo. Tremblement de terre et salema. Nalobi ke tremblement de terre et salema na kati na famille moko. Tremblement de terre et salema na ngamu na bayini na yo. Tremblement de terre et yeba na ke yondo zali nzambe. Tremblement de terre parce que nzambo ya kosa kate na butu na lelo tremblement de terre et salema. Alléluia. Nzamba malamu bien-aimé. Et là, comment il dit salema. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, kuna na verset 3, azali ko loba loko moko. Naninga ki mutu moko, o azali ko koma. Atangela biso yango, abi que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos corps. Est-ce que totanga ki yango wana. Bato mingi bazali ko senga, bazali ko swate po parce que bazali ko senga mabe. Donc, il y a des gens qui ramener maloba nzambe te pa nzambe. Makambo nyonso ozali ko senga soko simbika kama nzambe yo lobaki. Tremblement de terre ko salema. Na ngike mo intimi moko na poko na lelo. Na libonde lino tremblement de terre salema. Et libérer famille na yo, et libérer bana na yo, et libérer ba projet na yo, et libérer ba promesse nzambo sata kanyango illégalement par ta prière, tremblement de terre et salema parce que yo simbi nzambe. Toutes les choses que nous demandons à Dieu il faut répondre na maloba na biso te mais il répondre kaka par la puissance de sa parole pe azali ko veiller di konango soki yo oyebi ko simba nzambe na maloba na ye
tremblement de terre ezosalema na ngambo na bayineno butu na lelo bakolala bien te bo bazali koluka liwa na yo bo balukaki bamona suka na bamonaki yo suki tremblement de terre na butu na lelo bo bakanisi ke makambo esili nzoka nzambe nde azobanda une nouvelle histoire na vie na yo tremblement de terre esalema na fin de l'année oyo tremblement de terre ekosalema na bafamille ebele na bokoyoka bato nyonso balukelaki bino mabe tremblement de terre bamosusu bakokoma kizengi parce que tremblement de terre ekosalema na ngambo na bango soki oyebi kosimba nzambe pendant 40 jours oyo bien aimé yaka tobondela yaka tosimba nzambe na maloba na ye yaka tosimba nzambe na bapromese tokozala biso nyonso na egdalen shirka bao baza na Stockholm boya chaque dimanche tokozala wana ba jour ya ba semaine kende musala na yo mais na poko tokutani tobondeli dimanche nguya na nzambe kosimba nzambe na bapromese tremblement de terre il faut salema na Stockholm tremblement de terre il faut salema na Suède tokosala ngote na makasi na biso mais nguya na nzambe na maloba na ye ekosala sa tremblement de terre nzamba pambola mutu moko 1 Jean chapitre 5 oh bien aimé poko na leza poko lipamboli 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5 nzamba pambola mutu moko na poko na lelo 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 bandeko nyonso bazali kokoma nzamba pambola bango 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 je lis au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ça, c'est notre assurance. Nous savons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa parole, selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon sa parole, nous avons l'assurance à couper sango. Bien aimé, ce que si minzambe, c'est la maloba nae, c'est la volonté nae. Et ça assurance, et ça déjà quelque chose acquis. Ba nyonso bakoya kokota na biso retraite au jeune au ya puissance pendant 40 jours. Toko simba nzambe na ba promesse, yebaka déjà kokobima kuna victorieux. Et koza suka na victoire de kotika la témoignage na vie na yo. Nous avons cette assurance. Tozolo babongo parce que nzambe azaka esclave à maloba nae. Et nous savons qu'il nous écoute. Pe eloko ya sengo azan nzambe abali te pona biso. Bomba simba kaina maloba nae akoyoka pe akosala. Ça, c'est notre assurance. Assurance ya chrétien, c'est-à-dire que tant que vous allez bondela, nzamba yo kayo, pe asala exactement où yo sengi selon sa parole. Alléluia. Donc voilà cette assurance. Il y a des chrétiens pour nous convaincre nanzela ya mabondeli pe nanzela ya kokila. Pourquoi na lelo nangi to ko kende na suka to kotanga verset moko na mokanda na Marc chapitre 7. Oh, que Dieu bénisse tous les élus. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Yoka. Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désira qu'une personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et veut se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syphénicienne d'origine. Elle le priait de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre l'épée des enfants et de jeter aux pieds des chiens. » Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais le petit chien, sous la table, mange les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle est rentrée dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Parole du Seigneur. Bien-aimé, yoke loko moko ezo leka awa. Mo pagano ayeko kutana na Christ. Bibi azaki grec. Azaki na ba promesse nzambe te. Mais asimba kili lo banzambe. Ayebaki maloba nzambe. Ayeko kutana na Christ parce que mwana nazaki possédé na ba démon eke akoma ki pembe na kokufa.
alalisi mwana na mbeto abingana ke kokuta na mukolo na vie tango akomi boye Yesu ayebisi eke mama oyebi ke biloko ya bana bato bakopesa ngo bambwa te mais moi si oyo azalaki dessus te abingana kolongwa te ngana kosimbo na maloba parce que yo oza nkolo bible elobi nini alobi ke wi nkolo nga nayebi ke biso toza bambwa mais komami ke bambwa baliaka ta ekomami elobami ke bambwa bakoki kolia meme oyo ekweyaka na mabele. Na verset 29 Yesu ayebisi ye nabikisi mwana na yo te parce que oza mosantu, nabikisi mwana na yo te parce que oye na mbongo, nabikisi mwana na yo te parce que oye na offrande ya prophète, mais à cause de cette parole, lisez bien le verset 29, alors il lui dit à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. C'est-à-dire que cette femme a trouvé le miracle, la réponse, cette femme a été exaucée parce qu'elle a su les promesses qui étaient dites pour na ba chien, pour na bateau bakoki koya et pas nzambe. Ata uzamo pagano, mais ce qu'on lit maloba nzambe, on comprend de maloba nzambe, maloba on est ko délivrer. Même yona no yambi Christ te butuna lelo, il faut yamba Christ, mais yeba ke maloba nzambe ce qu'on ndimi yango, obandi ko bonde lo simi nzambe na ba promesse na ye. Même na no zuli batisite butuna lelo za butu ya miracle. Si ma miracle kende ko luka batoma na nzambe okota siko na mai. Bible lobi ke kola yebisi, c'est à cause de cette parole ton enfant est guéri. Et tango ya zongi na ndako akuti mwana ba demo ba bimaki kaka tango ya simba ki ba promesse nzambe tika butu na lelo esika nyonso yo ko simba promesse nzambe bikamwa esalema ba nyonso baza kolanda biso poko na lelo soki eza makambo nini eza kotungisa yo bikamwa nzambe salema na fin de l'année oyo bikamwa nzambe salema nzamba saelo makambo minene à cause ya maloba na ye. La prière de juste a une grande efficacité. Oh bien-aimé, prier des alines ko basé sur la parole de Dieu. Ce qui malobano ezali ko basé sur la parole de Dieu. Nzamba ko salelo makambo ko kamo. Na poko na lelo. Tu ko kende ko sukisa na mokana na Jean chapitre 15 verset 7. Jean chapitre 15 verset 7. Jean chapitre 15 verset 7. Bipa ebiso to ke ko sukisa message na biso poko na lelo avant que to sambela. To ko sambela na poko na lelo. Jean chapitre 15 verset 7. Yoka Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Soki yoko umela na nzambe pe maloba na Christ vandikati na yo senga eloko yo lingi na butu na lelo na jeune o ya 40 jours to kota na profondeur to senga nzambe mutu na mutu eloko ya lingi moto ko pekisa foi ya moninga te boba ko senga biloko minene ba senga boba ko senga biloko muke ba senga boba ko senga mabala ba senga boba ko senga santé ba senga boba ko senga délivrance ba senga boba kangama ki na sorcellerie ba senga délivrance ba senga mutu na mutu mais maloba nzambe nde vanda to simba nzambe na ba promesse na ye pe maloba wana eza la lumière po na biso. Bible lobi que si vous demeurez boumeli kati na ye pe maloba na ye fandi kati na biso eloko ko pekisa o senge pa nzambe ezalite eloko ko kanga o senge pa nzambe ezalite mutu akoya ko tia barrière po o ko ka ko senga te ezalite butu na lelo maloba nzambe e fanda na motema ya elimoko peut déclencher miracle, et déclencher solution, et déclencher solution dans le domaine de la vie, dans le nom puissant de Jésus. Maloba nzambe butuna lelo, et déclencher o mutura mokida koki ko sala te na vie na yo. Pendant les 40 jours naza ko exister, mutura mutu aya ba baza musika banda déjà ko benga, pesa ba requête na yo, toza na liste ya bandeko na biso ba bien-aimé nyoso baza musika, o ba ko banda ko pesa, to ko banda ko bonde la pona tina na bango. Le 8 décembre et cause la célébration, bipa itoko fêter victoire. Le 8 décembre, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Le 8 décembre, que to bonde la ki nzambe ya balte, to bonde la ki nzambe ya astratete, mais to bonde la ki le créateur de toutes choses. Yohoshua Mashiach, wa salamato ipona koyoka, o malobane fandi kati na biso, ba ineno ba kotato la ki yoza na nzambe. Ba baluka ki liwana ba kotato la ki yoza na nzambe. Ba timula ki mabulu bango moko ba kokota na mabulu na bango. Et ba porte ya succès ko fungwama, ba porte ya excellence ko fungwama, ba porte ya bénédiction ko fungwama, parce que c'est la bouche de l'Éternel qui apparaît.
nzambe soko simbi moto akobotola na maboko nzambe azalite. Voilà pourquoi Bible soko recommander biso esengeli to demeurer na maloba na ye. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. Bien aimé na butu na lelo tolingi ko sambela bipai yo zali nini yo zana ngo besoin pona butu na lelo, nini yo zana ngo besoin pona suka mbula oyo, nini yo zana ngo besoin pona année prochaine. Tolingi ko kota na mabondeli ya 40 jours. Et sengeli sika nyonso ozali o se manifester. Adresse na biso ezali ko le kawana, numéro na téléphone na biso ezali. Bo ba kokota na ba femme engagée ba koki ko zo numéro ba femme engagée. Ba kokota na émission ya Jésus Christ notre médecin. Bo koki ko kota wana ba komona ba numéro ezali. Bo pe ba mi ya nini ya bonne parole awa na émission na biso ba koki pe komona ndenge nini ba numéro ezali ko défiler benga pesa requête na yo. Toko simba nzambe selo maloba na ye. Ye nsambo ya kosa kate pendant les 40 jours et koyeba na ke azali nzambe pe yo kotatola ke nzambo asalama toyi ayokaka na butu na nona ngina sambela pona bawe bazali wana bazali ko landa biso loboko nzambe simba eli moko bien aimé sika yo zali ngina loba na nzambe li loba selo maloba na ye ngina simba nzambe na maloba mibale to misato pona likambo na yo bipai nyonso bino bozwami loboko nzambe banda ko simba nangi ko sambela pona eli moko oyo zwitana yo poko na lelo pona koyoka tika maloba na nzambe et ça la bikamo na bomo inayo et pesa ba réponse et longolo mai na miso et longolo yo soni et longolo yo oprobe oyo bato na mokili ba pesa ki yo selo maloba na bango et yeba na ki yo za na nzambe na butu na leo na ngina sambela esika ozwami tia loboko no na motema bo bazolanda biso na ba télévision bo balanda biso na mituka bo bazana ba bureau bo bazana misala bipai nyonso yo zwami loboko nzambe za mokusete pona kozanga kosala bolingo nzambe za ko kitabutu na lelo diko na eli moko tendre père nzambe na bikam yo za nzambe ozaka sima maloba na yo eyeba na ke yo zali nzambe et comment mais que je confirme la parole de mes serviteurs, j'accomplis ce que pédit mes envoyés nazali ko bondela parce que comment mi bongo que tu confirmes ce que prédisent tes envoyés en tant que ton serviteur nzambe na déclarer victoire na ba nyonso bazwi temps ya koyoka nga na butu na lelo pe bayoki nga te me bayoki yonde nzambe bipa nyonso bano bazwami na déclarer victoire na ba domaine nyonso victoire na ba mbota na bango na ba projet na bango bisika nyonso kolelezala ki ba inquiétude ezala ki na déclarer victoire pe faveur na yo faveur na ba domaine nyonso faveur na misala na bango faveur na ba classe ya bana faveur na ba o nyonso bango ba kokaki ko entreprendre nzambe mikole ko ya faveur na suka mbula o bisika sata na badai ko timola mabulu faveur na o père rien que faveur na yo na ba domaine nyonso nzambe bawe ba kozala disponible pour na 40 jours ya prière ba yeba ke yondo zali nzambe zwalo kumu na muketo sengi mingi etikali yesu ekokisama pour que yo zali nzambe to bondeli kat na kondima dans le nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu tolobi amen nzamba pambola bino apambola ba eli nyonso na lingeke tozana communiquer moko kokende na noter avant que communiquer oyo esila tozana événement munene ko salema awa na Stockholm le 8 décembre eza date munene na kati ya communauté pe na ville na biso ya Stockholm sima ya mabondeli oyo tokozala célébration munene elongo na ba élu na nzambe Stockholm mobimba Suède mobimba bo bazali na Norvège bo bazali na Danemark bo bazali na Finlande bo bazali na Helsinki bo bazali na ba frontière ya Allemagne pe bo bazali na France Belgique boko kipe koya le 8 décembre tozana date moko tokosala célébration lokola jeune na biso ko sila le 7 le 8 ekozala célébration ya victoire tobengi yango célébration Stockholm 2018 événement ya liboso ekosalema na kati na mboka na Scandinavie pona kokumisa nzambe na makambo minene ya kosala yango na tokosenga na technique kuna parce que tokozala na bayembi na nzambe basai na nzambe bakouta na Paris bandeko na biso bibale bakozala tokozala na bayembi ya biso ya Suède awa bayembi na biso ya Stockholm bango pe bakozala. Et puis mukolo wana ekozala célébration mabota nyonso bandeko bakokota mabondeli bandeko bakozala na biso elongo pe même ata yo koti mabondeli te
yaka ko participer na biso le 8 décembre na célébration ya munene oyo ko salema na kati na Stockholm awa na église Mepsa Efrata. To senga na technique bayeba ko balancer biso élément moko bongo na sima to koyeba ko zonga poete to continuer na communiquer na biso. Bien aimé kolongwa te parce que sima ya élément oyo biso tozana makambo ya koloba. Nzambe apambola bino. Toyoki mutu. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. Dans le Kumulankono, Boya et Belé, souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour nous dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Boya tokumisa Nzambe. Abenga kangana kombo, Aebi muzindo ya motema. Bademo surtout bavandi na Helsinki, bademo surtout ya Danemark, bademo surtout ya Norvège. Donc na Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Likenja. Et le monde maman évangéliste Sephora Likenja. Boya Ebele, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango. Nous allons entrer gratuit. Par mon foot de pour mes athées, où il y a épelé, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Naebe ke ba elinyoso to uti kolanda élément oyo. To prometa ki yango il y a 2 semaines passées eloko nyonso esale makana tango nango. Bien aimé to kozala na célébration Stockholm 2018. Et kozala moment y action de grâce. Bipa ibana nzambe o ba mona ki loboko na nzambe ba ko témoigner bana nzambe o ba lingi nzambe bazaki liboso na nzambe ba ko témoigner munene na nzambe bolamu nzambe makambo nzambe asaleli bango journée wana kozala journée à célébration yo koma yango déjà na agenda na yo le 8 décembre
ekozala nkembo ya Nzambe na Stockholm, ekozala gloire ya Nzambe mpona kosepela victoire ya bamakambo minene, tremblement de terre esalemi na ngambo ya bayini, tremblement de terre esalemi na ngambo ya Satan, pe Nzambe apesi bana na ye victoire. Donc le 8 décembre oyo ya année 2018 tokozala biso nyonso na église Mepsa Efrata, ekozala wana ezali un samedi tokobanda biso nyonso na après-midi à partir à 15h tu 19h30 tokozala wana pona kokumisa Nzambe tango na biso to air na biso zali bien respecté. Donc ceux qui oye bayo bazana Stockholm toyebi Egdal ne tango zali ko bima na métro ya etc. directement tango zako bima na métro église ya munene zali wana na loboko ya mobali na centrum wana nde église Egdal Nshirka bipai wapi local église na biso Mepsa Efrata ezali tokozala wana pona kosala action de grâce oyo tobengi yango célébration Stockholm 2018 ndenge bomoni ndeko na biso évangéliste Thomas Lokofa kozala na biso pe ndeko na biso frère Mbuta Kamoka akozala na biso bayembi na biso awa ya Stockholm bakozala boko découvrir sima mikolo ba sport mususu ekoleka pe ba fiche koleka pwete toyeba kokumisa Nzambe elongo. Nzambe apambola ba nyonso bazaki na patience ya kozela événement ya boye tango ekoki pona kosalela Nzambe makambo minene na mboka na Stockholm. Vraiment ba nyonso balingi kozwa ba précision numéro ezali wana bobenga biso bokoki kobenga na bomoko ya mboka bokoki pe kobenga directement na numéro na biso bokoki pe kobenga na émission ya Jésus-Christ notre médecin bokoki pe kobenga na ba femme engagée pour bozwa ba précision nyonso po na événement wana pe ba groupe mosusu ya ba chorale ba moni ke bazali intéressé parce que kozala célébration porte za ko fungwama tolinge ke mukolo wana nkembo ya Nzambe ezala kati na biso pe le 8 yango tokozala lisusu sima ya le 8 c'est-à-dire que le dimanche ya le 9 toko célébrer sikoyo cette scène pour na lokumu na Nzambe. Mais pendant les 40 jours il y a jeûne. Tolobi que jeûne na biso ezali ko banda 40 jours toko banda yango le 28 dimanche ya le 28 oyo pe toko lundi ya le 29 plutôt toko kende ko sukisa na journée à le 7 wana le 7 décembre ko sala 40 jours. Mais na kati wana tozana ba dimanche soki mitano basali na Nzambe tango tozana jeune bakobanda koleka tozana basali na Nzambe na Stockholm awa oyo bakozana biso mukolo wana bakoteya liloba na Nzambe chaque dimanche kozala dimanche ya délivrance pe ya puissance ya Saint-Esprit. Tokozana évangéliste Sephora ye moko kozala wana Sephora Likenja tokozala pe na apôtre Nikes Kobange ya Vesteros tokozala pe na Monseigneur l'apôtre Peniel akozala na biso et puis nga moko serviteur na bino na kozala wana mulimu na Nzamba préparer basali na ye po ke yo ozonga ndenge oyaki te bato oyo bakosimba Nzambe na ba promesse likambo na yo ife so solution Nzambe akopesa solution na ba problème na bana na ye pendant 40 jours tokozala na ba surprise ebele oyo kobanda kosalema chaque dimanche na église Mepsa de 14h jusqu'à 16h30 chaque dimanche de 14h jusqu'à 16h30 na église Mepsa Efrata oyo ezwami na Egdal Nshirka awa na mboka na Stockholm. Donc esengeli ke yo okoma yango na kati ya agenda na yo parce que mukolo wana ekozala mukolo munene na kati ya moment ya bambondeli tozali na thème oyo tozali ko développer loin pour relever le défi na pakolami pona kolonga bitumba. Donc yo opakolami po olonga bitumba ba défi nyonso oyo ezali liboso na yo. Yangwana Nzambe aleka na kopambola bino journée lelo ndenge tolobaki sata yebaki ke kozala journée spéciale omoni ke na ebandeli ya mission na biso vraiment moi koko se ezalaki naningi vraiment nazala reconnaissant na fidélité na bino na ke kopesa mbote na ye moko digital moment parce que abundi makasi pour que émission oyo eleka pe mama na biso Pauline Momo Nzambe aleka na kopambola bino Nzamba pambola bomoko mboka partout ezwami za na Belgique pe na Kinshasa Nzamba aleka kopambola bomoko ya mboka ngike Nzambe ayeba suko pambola mama na biso Bea ya Mepsa Efrata pe Nzamba aleka na kopambola mama Marie Jeanne Nzamba pambola papa Rémi pe mama Dorcas
nzamba kanisela mingi mwana nga Sylvie na mobali na Jean Paul kuna na mepsa yetebo nzamba pambola mosali na nzambe Dr Esaïe Saif Ali Yoshua Dr nzamba lekana ko pambola mingi pe mama na biso mosakoli mete nzamba kanisela bino mingi nzamba pambola mama na biso Beatrice Ngoma nzambe aibana ko pambola lisusu mwana biso Gode Mambo bienvenue Gode nzamba pambola mama na biso bienvenue na yebeke nzambe oyo yo zali ko salela azali ko mona misala na yo tango koki pona celebration nzambe alekana ko pambola mama na biso mwana ngai ya motema bienvenue Gode Mambo nzambe akende ko pambola sœur na biso Marianne Tungisa pe nzambe akanisela ba Eli na ye nyonso boza tellement ebele mama Bea nzambe akanisela lisusu nzambe pe akanisela ba oyo natangi kombote bazali ko soutenir biso na mabondeli vraiment ezali pamboli makasi komona ke bana nzambe tango nyonso bazali toujours wana fidèle pona kolanda mama Clara Marcuson nzamba pambola yo mama Clara Marcuson nzamba pambola ba fidèle nyonso oyo bazali ko soutenir mosala oyo nayebi ke mikole koya nzamba kosala biso faveur mpo ete tokoka kozala biso nyonso na mabondeli poko na lelo ezala poko ya kimia nzamba pambola sœur na biso Gisèle na mboka na Allemagne pe soki natangi kombo na yo te engi koloba te ke toyebi yo te tango na biso eleki vraiment nzambe mbana nsima tokopesa pe mbote na baye nyonso basali na nzambe oyo baza dans l'ombre bazali kosoutenir biso pe baeli de di nyonso oyo bayoki biso butu na lelo tokutani mercredi prochain na émission na biso le temps d'Isali kolo apambola bino mingi bye. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie dans le Kumulankono, Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour nous dire merci. Oh, Bongino Lokumu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Boya tokumisa Nzambe. Abenga kangana kombo, Aebi muzindo ya motema. Bademo surtout bavandi na Helsinki, bademo surtout ya Danemark, bademo surtout ya Norvège. Donc na Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka, frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango, que vous allez en entrée gratuite. Par mon fou de pour mes athées, Bouya et Pelé, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères.
Souhaite pour Christ le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni, rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Chineki so banta pekato esoma tende ayi beno